Ok, d'abord. Nazad. Bonne année. Bonne année. Mais il va venir côté SNPPT. Ah, au moins batu, bafinga nga liboma, bangonde mtu bayaka olie pananga. Nana nga olie pananga. Mais natanga bakombo te. Non solo natanga bakombo ba mona mabe. Oh. Natanga pena komba. Bon na bien, eh bon ba fingo liboma na. Balo bakombo nani? Mais ba mutu nani? Siko mutu nani atana. Teme bango tu, au moins batu tu bazala gawana, o batanga nga gawa mutu nani mutaliboma nini? Bangonde mutu bayaka na pokwa. Siko obanga ke ba. Nataka bakombo na bango. Bah oui. Nataka bakombo batu bayaka. Bah oui, po ba fingo liboma. Mais basé belé. Te bango na ebité soki liboma ngo babenga nga pona mandefu obe pona suki mais bon tu ka boy point na artiste omoni yoka na koma eloko moko awa na koma si les enfants m'adorent ils adorent aussi ma barbe si les enfants m'adorent ils adorent aussi mes cheveux si les enfants m'adorent ils adorent aussi mes dents tant na sele eloko wana na sele on a expliqué bana tant bamona le quoi Père Noël. OK. Et puis nga na mimona toujours nazaka mwana muke. Na kolate ya on nazaka toujours les sengo ya on nazaka toujours bien partout. Joyeux, oui. Nazaka toujours joyeux. Même si bato baolo bakinga naza fou joyeux. Mais na ki fou joyeux o nga nazana ngo. Nani akomela nga nzembu nani alakisanga danse nalia na ndako nani nalala na ndako nani boye ba adresse na bango te bango nde baye ba adresse na ngai oh ya solo na bia tant bakanga mutu baye ba adresse na yete beso naza na nyongo na yo oya pa nanga oyebi ke na vanda ka boy yo ko defa bango te jamais na tika lo defa mutu oh na defa mutu te bango tu bayaka na ndako suela oni esalo pasi esala nga pasi po na yeba te tina ni bafingi na nga si pouvoir va faire liboma bafinga nga libom po ya nini boyaka boliaka na ndako boyaka bolalaka na ndako nasoma matela mupepe bolali pe na matela bandola la liboso ezawa po biteko bakotaki na bwakaki na baili otina biteko oui bamemi biteko bamemi bapese oh nadia na bwaki komele canapé na ndako nga na bwaki canapé ya liboso ya mibale ya misato na bwaki komele matela nasoma yango na Amazon omoni matela ya 30 cm ya monene 20 mètres carrés sur 20 mètres nde bayaka na ndako bayena biteko donc biteko yango sikoyo nga nabwaki sikoyo matela oyo nasombaki so ya combien ezali so 800 nabwaki nasomba matela mosusu biteko baza susu nabwaki nasombaka ya opompe loko ezaka ya sur mesure biteko babungi yango sikoyo nakalikila ngabi bato bayaka na ndako nde nakomi nzembo na bi les cafards dans le placard. Les cafards vers la maison pour les visiteurs qui aiment les cafards à la maison. Mais c'est des visiteurs. Bao tout bayaka wana bamemelinga bapesi bamemelinga bitekwa mais bango mutu bayo ke finganga ke ndako na ye ezaka ndako bapese ndako bitekwa ndako epesa ba tupongi epesa pongi oye bomba na malili mais balala kakuna balala kapana nga bayaka na bitekwa ngo mutu na bien na concert a redi a misamola ki hotel a viredi nazalaki o bo monenga te na ebi testo ki na mona ki yo o mona zikondo na mona gae ngaza na mona ki hotel oh na concert redi abeteki na nini na Bataclan na Bataclan zakite bon commentaire na au mona ki quand même na réseaux sociaux na mona on a réseaux sociaux alors commentaire na on ezaki nini par rapport ya concert wa mais redi to kutana ne déjà redi hier redi ala nyongo to kutana na na ebseke non vie nde oza bozaka na nyongo nanga OK akamwe mais ayeba tele on na ngana ebisai bon yebisa de nyongo te na yebisa redi soko comprendre ite ke nyongo o ngana zalaki na ngupa o na ebseke ke yaza na nyongo na ngai nyongo ezaki nini mais ngata on a zoza nga va na Cameroun na 3 ans mais na ba café neti ya George Weah waka obo yoka banzembo wana tanga na zokota tanga na kotika ba non baka mutaredi aye
ngambo nazo futa mbongo epai ya babenga bango na ba DJ. Oui. Soka na komika bu pa. Ba discothèque. Ba discothèque wana ba DJ. Tant ba yebika mutuna na ye mutaredi. Aye. Mbala moko batu tu na bar. Ngambo na no sombela mo masanga. Njembo aredi. Banze mutu ya redi ngambo na Alexango epai ya George we ya waka na café wana. Na futa bambongo tout ça sona ye na futa kana sombeli ba masanga bachaka. Nzembo aredi elekaka. Wana ba nini wana? Ngana koma na Cameroun na 1996. 96, ok. Na 96, 97, 98, na Longwe, na Cameroun, na 99. Ngam na ocha banzembo ready. Nga, mna ofuta ba barman wana bango neso tu. Bazoli yango na epse ready na bino. Vie oeba ozana nyongo nanga, ofuta nga nyongo. Siko na bi zanga kacho malobate excusez-nga. Babi bino ba mise congolais boko na bakisi. Dans musique la bino po simba, il faut comme PD, faut comme deux fois, il faut comme la kiss ba beta ko na sima, ba blo mo bongo. Tala. Omoni logo wana so na epse logo, la kiss yo ba logo. Do fo lexa mutu. Wana na yoka pe. Wana na yoka na artiste. Artiste, musicien. Voilà, nayembaka. Mais na ko epse lo moso na beta wana li solo na za mukuse. Tes autres non vraiment. Na zotan, na loba. Loba. Oyebi na vana na ndao na kalisi be tu bazora ba kisi po ba ba musique ba be ma danger. Mais sikoyo nga na gobi mandenge nini. Na gina concert mo awa na Olympiade. Oui, na Olympiade, au tu la ba image. Olympiade wana. Ouais. Oyebi na calculer le quoi ba musicien ba melaka diamba, ba melaka pena masanga. Ponga na wanga na te, na melaka masanga na melaka pe diamba. Ah OK. Mais sikoyo jour on habite lelo o melate na omelate na omelate diamba te. Na OK na. Lelo za sec. Na oza sec. O monde on lati ka petition to avero. Agent. Na sombi siko 11-6 ba masangwa makasi wana. Na bilo kwa omelate diamba te na omelo te na kubomba omelate ka na frigo. OK. Na zui masanga wana na tiango na frigo tant to komi na loge. O ba musicien ba pesa so ba loge na Olympiade na di na bombi yango. Tango babenga biso to leka to yemba. Landa bien na question otuninga. Si non lando bien. Na ye na bandi ko yemba. Tango na zo yemba première chanson na on sentir Eloge Zangi. Deuxième chanson Eloge Zangi. Troisième chanson na ça. Bien noir. Na bi non. Ya Nikochi. Na yebisi mutu to zo yemba na ye. O na sala bantunani groupe nanga na otanga komone te na rolo ba pe komone komo to nanga ba kombo. Ouais. Na epse na bibo na zo kino changer bilamba. Or na kosaka ye. Oui. Mutu nanga zaike na kino mela. Il a vide, ouais. Oyebi na tango nzembo wana sili pa na kota mbala mo na loge na se boye ma 4e nzembo ngana zoya. Maintenant na koma na loge na zwa linzanza na mela ta. Clairon. Na sentir makolo nanga na mo. Makolo zongi. Neti e bazo simba. Na mbeti susu na mo ikomo simba. Et simbi. Ah, et simbi. OK. On a trompé bango kuna. Dans les bons. Na jeu na lati bilamba pembe na changer lin. Na sisi siko linzanza na. Betisco pli. Oui, na boa ki linzanza, mutaye bate na se. Mais tant on a zonga na kata sala. Oh. Wewe tant on zonga micro ka. Batutu ba la na kata sala. Po makono nga ikomo simba. Bato siko mutu zoe mana otu na ngane. Apena nga auto sala logo nini? Ko changer. Na loge. Nga bi ko pusa na pembe na ngate, pone na zabo milimo mabe. Elatinga. Donc so pusa pembe na nga okoya. Ndesi ko na comprendre. Da misela pode wa mirabangi na nani ba yuma. Bango ba oke kota bonganga po ba yebiti. Tandis que bangi na masanga. Ya. E bo siko yo siko so liko beta musique. O beta ni diamba na masanga. C'est tout. Ya ngwana kisi. Ezate ko banoluka mindondo oni. Ba beto na sima oni. Na bien. E banda kutu ndenge nini. Kota libumu. E ko banda deja ndenge nini. Ngabo tu. Na bien. E banda ndenge nini. Ngabo tu nani. Tu m'as manqué franchement.
Na bien chérie. Eh bana ndenge nini? Omoni siko place na timbelaka bato balobelaka kisi. Baba Yuma. Bamikosa. Donc des vrais bords et là. Oh, so na betika moi. Moi dépliné, des taf c'est bon. Moi boga makasi wana. So na mbongo te. Omoni siko se place ezaka siko. Ozana l'art, so omelenti ba witis ni bale. Voilà pour ozana moi l'art. Mais so ozana mbongo te. OK na royalty. Pas 10% les ana. OK à 10% mon kaka R80. So ni atia ngo. Na misa batu kitoko. Kao de bumba. Qui c'est ça te? OK. Qui c'est ça? Yomoko. Pensez na yo. OK. Alors le autre monde va misser va kufie belé bazolo ba kio ba leader na ba mutu ba bazo boma bango to ba lia bango déjà. Alors est-ce que liwana ba musicien est sous naturalité? Des fois comme ke ba liona ba kisi ba contrat ba signer kala yangwana un règlement de compte donc ba teka ba amna bango déjà. Tala. Omoni na nyoso wana ko? Na mona ni di garçon nani o alobaka so zobozi soki nani wana kofi soki ni na Angola. Zobozi. Tanga kufaka na sima balobi ki ono kofi mtalia kai. Kende mo pena da kumuda chi. Na ba da kumuda nde ba ke wana. Ngana ndenga logique. Na ndenge na yebeli enfin musique. Na yebite soki pena ya solo kofi mtalia ye ou bien nde ba kofi andoki ala na mama na bango. Nde balobaka. Mais nga en tout cas toi na confirmation. Mais na azaka na bilima banini. Nga penza. En tout cas nga pena na mutu na ngai. Ezala te. Non, na dutaka. OK. Et puis nazaka na besoin na mona na kofi yango. Abeta la Vincent. Nalobi nga eza na bato. Ache date. Na ozonga na question na onde ngolo ba wana. Mais nga eza na bato belé. O ba yebisa ngai ke jour kofi okuta na yo a otikote a olala tala mbetu mo na yo. OK. Ezate ke na ndinga ki pede ndinga ozoloba wana mais nazoloba akozala na ngai na sens ni na sens que so kofi avani na nga a mona mayele na o mais a découvrir bando koma ouais a koma ba ata banzembo azoyemba wana tana zo mona yembi na banani ba oyo ba petit o ba bimi na ba fit wana mais kofi so avani na nga o yemba banzembo susu ça album susu ça album susu et puis album wana na bité na komisa e nazolo baka na nde bato baloba. Est-ce que c'est pas une façon de lui demander un featuring? Non. Ce qui est la manière ya osenga featuring, c'est une occasion. Na Kofi? Oui. Kofi nga na osenga featuring te. Kofi nem ta osenga featuring parce que boyo osenga te poye za grand frère na o. En plus la légende. Aza vie. Aza légende. Aza vie. Vieille légende. Mais yozolo ba Kofi aza légende de tozolo ba. Si. Mais nano a découvert ngati. Nana a découvert te mais ce qu'on a découvert yo à travers émission oyo. Ya on a lo. Soka découvrir ngai. Ndenge bato baloba, na kotanga pe bakomba bato baloba. Oyebi nana vie nanga na otanga komo na ete parce que ya yinanga. Tovanda ngaza ko leka na café. Na no leka na nzela na moni ba na café. Tant na koti. Vie nanga na ba bien. Vie nanga propre. Mwana mama leki na ngai. Yo goye ba pe. Mais ba vana na muninga na ye na vie moko pembeni. Nga ndo leka na tali. Ta na ina kotako. Na koti na café na ina vandi. Yoga likamna na loba. Siko ta na zoloba na mona vie wana atia litoibu. Aoyoka. Na vana même pas 3 minutes. Atuna vie na ngai. Abi oyo petit na yo. Oyo petit na yo leki na ouais ya bi oui petit na nga bi vraiment petit na yo asala geste mo abi petit na yo ya bi mais pourquoi vous doutez mais petit na nga bi mais ndeni yo komanga banzembo bien te abi moni petit yo na moi 2 minutes avant dia wane na ochabo tant na ochabo na okatsa kofi akomaka abi moni kofi so moni petit yo akotikala ka kotika ete ata mukolo moko bania ope balobango rambo na nakutana na ote mukolo rambo okutana nayo asombelo ndaku asombelo tu yebisa vie ka soza bezo kutana na ye na nino na Vincent mayoki déjà te ayoki te obo wana nga no loba boyo mtolobi
mais déjà ndenge nazoloba boye ke Rambo mokolo wa mona nga Rambo yalinga bakumisa ye mobali ya mama si loboza bezo oyemba na mama si na hippodrome oyebi bien Rambo jour wa mona nga bafinga nga babiki ndako na nga ezala na bapesi okomprendre yesera vie ayelo na placard bien olala ndako bapesi tisa moni ngai obosani ka via yemba insecticide aza na njembo insecticide oyebaka te insecticide wana sikoyo aoya caoyo ndako oyebi ke bien Rambo so akomi na pale nazoyebisa vérité makambo ya hippodrome yango wana donc c'est que na hippodrome okozala omoni Rambo na barambo vie kofi enfin nazala na papa wemba nazala na papa wemba nasala baaventure ebele na papa wemba so nami abeta lisolo na bato baondimanga te baondima ye lobaka me nabi ngai ntango nayembi nzembo ya demokuse nabi nalamusa demokuse na studio eza pembeni toza ti ntango nasali nzembo ya demokuse mais naloba ntango nabi nalamusa demokuse pourquoi parce que bokuse makambo aloba na nga soki nalobi na miso ya bato baondimanga te il fallait ye moko alamuka po aloba na nga nini toza kobeta lisolo ya selelero namoni okumema nga so na badistraction na banobeta basolo ebe ayo distraction te bon yemba nje omo ya Koffi Olomide oyo olingaka oyo oza nango besoin na hippodrome babe ayemba ngo pe non nga so na nasala fit te featuring te na binje omo ya Koffi Olomide oyo olingaka te oyo yebi bon olingaka te oyo yebi neti nzembo nini nalingaka te oyo yebi banzembo ngo mpe nabosana te mikasele fort wana vieti nayeba neti nini banzembo nini ntango barosette bazala bakamono nayebi bapetite wana bafifi banini ezalaka nini nzembo banzembo banakobeta ya nini ya nzembo nini ntango babeta na basuzuki wana banzembo ebeleti telema banzembo ngo eza mobulu na mtu nazoyeba te nakota nde anisi te anise Pedro banzembo ebele soki nalia bando oyemba kuona oyemba banzembo avi ebele likambo ezalioka te parce que otinde moyoka na biso otindela moto eloko ata mwasi soki ozolinga ye oyembela ata mwa nzembo ti estce lwakambebokofi aza mwasi te mais yesko aza vie na oka fo lempa ye te yoka ngwa bi seka moto efona kutana na ye mais bia koyoka deya mokongo il faut pesa ye mposa kutana na yo donc yalinga moto ayemba nzembo na ye non nakolinga kutu oyebisa ngai po banzembo Koffi nayebi mais Koffi ayebi banzembo na nga te bon naobenge Koffi te oyemba ya yo pe après tout à l'heure yoka tout à l'heure mais ya nzembo ne mpona yemba telema eza ebele na moto ezotanga mbulumbulu mwana yebeza te nga na olinga na yemba eloko moko oyo nga ya yoka po amonake tosala yango boye nzembo ya yo mais oyembeli yango Koffi donc mutu nani chante pour Koffi Olomide mais na nzembo na nga nzembo na oyembela Koffi chakombo ya Koffi na kati nayemba nzembo nini na nga nayembela ye nasala et puis en plus nakoloba no vérité loba nzembo na ye nayemba awa titre nango eza salela boule na yo salela boule na yo salela boule yango mpe nalobi salela boule na yo yembela Koffi nzembo natia polémique tia polémique nzembo oyo na ye nayemba ya salela boule oyo nayembela Koffi aoyoka yango nasala yango na voix yanga mais ere mo na raisonnaka mpe ke Koffi akoyemba yango et puis en même temps na raisonnaka mpe ke Werason akoyemba yango ok nazwi nzembo nakomi naza na enveloppe yango parce que émission tosala yango brusquement nakoma nzembo papapa nakenda nakutana na Werason na nini na studio Makade pas Sek Bidens pas Sek Bidens mais ya yemba pas Sek Bidens te ya bana yemba pa ya nani ya George studio mukolo studio place bayembaka bango to wana ata bafere kozala kuna kosubaka na toilette moko ndenge nayembela vie mangwana aosuba abima bon voilà nake napesa Werason enveloppe na maboko de nzembo nakomaka nzembo moko salela boule et puis nzembo mosusu nasalaka ezalaki ya papi ipepi papi ipepi bakufa papi ipepi yeko pepe papi ipepi apepi yeko apepa papa wemba apepa pepe kale apepa ntango nasali yango nake napesa Werason atala enveloppe na nga atonanga oyo eza nini
laisse na yeli banzembo o pesa kuna na zwa nzembo wana banzembo wana mibale na nzembo na naimba Saila Boule ya Kofi Olomide na sala on a voix ya Kofi et puis na Boula on pe na voix ya Wera. OK, yemba tous les deux cas. Simba. Papi Pepe na yembi déjà. Papi Pepe yembi mais Papi Pepe yemba banzembo olinga ko yemba moko ya Wera moko ya Kofi. Wana bi Papi Pepe na yembi on déjà. Papi Pepe yeko mo Pepe. Na yembi na goye mango tout parce que nga ba yemba ngata 1 minute. Ba yebi keza yo. 1 minute te. Na yoka na zozo nga. Yoka na zozo nga ba yoka so via yoka nga. Nzembo o na pesa Wera son ya Saila Boule atikala ko bwaka enveloppe na ngai. OK. Na ya nakuta Jimmy ka moko abeta mbudwa heureusement na komanga kombo na ngai likolo. Enveloppe craft ils ont un système russe. C'est-à-dire si on tape sur enveloppe craft, faut tanga à communier. Ouais. Mais Wera ce n'est pas n'importe quel. Mais Wera pesa nga soni parce que alobi ke aza ambassadeur de la paix. Ba pesi enveloppe en main propre craft atangite atikali ko buaka en plein studio et puis devant Georges en plein studio et puis en plus na solo ane na ke Congo aza sunde kono lisusu maza mutabandu nga ya muyaka te we ba te ya Noël en plus on beta les 15 ans à Grand Paris tala oyebi soni. Ouais. Attends que Mouyaka. Otali ndeko no Mouyaka BDD. Et puis na pesa eloko malonga. Na maboko na ye moko. Na mboka mundele lisusu. Enveloppe craft. En négligeant. Webi Wera. Ah bon, avien nga. Le linge sale ça se lave en famille. Na ebise lokwa na loba nazo songa na nzembo. Mais lokwa na loba na nini ya na frère Patrick. Ya grand frère na. Yango ouais. Ayemba nzembo abike molimo sante linga sola masangate mais molimo ezaka na zolo ese molimo ezaka na zolo ayemba mabe mais batu bakoma molimo sante ayemba mabe ngana lobango mabe o bazonga pona bakeno avie yo yemba nzembo ese molimo ezaka na zolo o molimo ko niata yo ese molimo ezaka na likolo ese molimo ezaka na maboko voilà yaonga na embaki kokama tende konanga soko moni moninga azui kobelela ndoki topekisite po asalelaki ya yebule ebongo yo bule na yo salela ya yo bule dembo salela ya yo bule. Merci tala petit nanga c'est Christian salela ya yo bule. Ouais, sénateur Beki. Bule na yo. Sénateur Beki. Sénateur, obini. Salela Boule. Salela Boule na yo. Vous comprenez? Et là, quand on écoute, ngam ko konfia mon nga. En fait, je sais pas. C'est pas comment tu peux faire, mais tu n'avais pas CP là. Ce qui confia mon nga. Aola nanda kwa ba pese. Yemo ya na insecticide. Aoya ko? Ilai. Aoya. Obiga vient beaucoup la koufa mais ceux qui Kofi Olomide récupérer et ça l'a bien parce que bateau ya vraiment perdre la vie. Et ça battura babino en fait. Mais oui. Parce que les seuls moutanda lobana ezaki papa oui parce qu'on vient beaucoup la kenda. Mais les restes c'est comme rote via asola mabe. Te asola mabe te omoni ngana sala ba émission mususu awa po Kofi atikala omona ngate. OK. Atata likambo ebimaka ya oui, mais malgré les polémiques, afinga batu ke bovana na ba HLM, ngana landaka mais soko tali ba vidéo pour portable na ngebungaki. Ah OK. Soko tali ba vidéo na talaka ngabi oui, a raison. Tu vas na ba HLM parce que hier aliaka na midi. Est-ce que aliaka na midi? Aki na raison. Afinga imututa, tu vas na peine na HLM. Aki na raison. Ben oui. Mais si ko to critiquer nani. Zela. Tama betaki mwana mwasi wana anyataka sona lisoko na nini na na nini comment ça s'appelle na so Rwanda so na mboga moko boya nyataka mwana mwasi batu bafinga kae menga na mwana wangu ezalaka bien mkwanyataka mabe falani yatepela bien mais na bien et bon mwana mwasi wana depuis Kofi anyataka ye tango babiki alongwe na mouvement est-ce que ça na batu no soit cha commentaire o batindela mwana mwasi na mboga batindela mboga
Oh non, ata malala, pona bana, oh nini, oh vital. Quand on a confiné, m'tendons vivre, non? Ah, au moins, c'est quoi? Tant qu'on doit critiquer, mon fouet, bah, na sens. Ok, merci beaucoup. Alors, et là, on est ramené au Lélo, dans le plateau, la biso. Non, on a des secondes, Lélo, mais même dans le plateau, Lélo, na si na on souk ça, na lobby plus moi trop. Na mokili. Ok. Et Zakaka, na batumi balé, babang sanga na Zaïre. Batumi balé? Kaka batumi balé, babang sanga na Zaïre. Bah, c'est tout bambal. Nazala bana basi mibale, na apena bana mibale pe mibale. Ok. Tout bana bana mibale. Ok, tout l'angana na bank sanga mutaliboso. Na bank sanga mutaliboso na bana mibale. Na bana mibale mutaliboso bank sanga eza Mobutu. A bank sanga ndeni. Po Mobutu banda bo mwana na eti ndenga kenda nde bayoka buto yoka sango. Atikala kosumbate. Atikala kosumbate? Non, Mobutu atikala kosumbate na vie yango nde e bank sanga ngai. Muta bank sanga na vie eza Mobutu. Nde ba esa ko Mobutu atikala kosumbate. Te Mobutu atikala kosumbate parce que soki tembe Mama Bobila Dawa zati. Ok, oui. Boke ne botu na Mama Bobila Dawa. Soki Mobutu asumba. Soki Mobutu asumba, soki ya yoka kania solani ya Mobutu. Est-ce que c'est important moi ça ka solani ya mobali na? Mais na bien so toza moi sina mobali na kata dako. Mobali soka ko sumba. Oyo ka soloti. Est-ce que c'est important moi ça yoka ngo? Mais so toza place moko. Mama Bobila Dawa tikala oyo ka solani ya Mobutu te. Jamais Mobutu asumba na vie. Ok. Alors, Moutabi, moi, mobile ami bala bangisa na vie. Ouais, bangisa na vie, ami balé Edingwe. Edingwe? Vie, ya futa billet. C'est nabi Edingwe. Il y a les fils, toi, il y a. Mais nabi Edingwe ya tata. Ah, ya papa. Ah, bangisa ndeni. Po Edingwe asumba menine zala solote. On a ebisa. Mais nabi, Edingwe asumba nini zala solote. Comment mi nani awa zala wana? Oh. Tango Edingwe azobeta polololo, 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 alolololo, ngenge motono ngenge. Tango Mobutu Edingwe azotambula na telema. Mobutu Edingwe tango azotelema azolata kalesombo. Ba mama bazotika matuka. Baya po balanda Edingwe. Kwali ba ndolanda Edingwe, ba ndolanda Edingwe po yoka sola lisoko Edingwe. Po Edingwe tango asumba nene zala solota. Donc, on va dans la solo. Oui, bayoka solo. Parce que la paix yoka solo. Jamais dinga sumba ni zala solo. Batu babangi sanga na vie, bangwana mibale. Pour la raba sumba ti. Na robia, so na ina zonga na likama Mobutu. Mama Bobila azaliti. Aza vivant. Boya edi. Tango Mobutu azoloba, lada bien. Na meetingi oya. Nya. Tango azoba nye. Batu tu azongisi nye. Azoloba ni. Bino batu sumbanga. Nye. Nye zosumbanga. Abibu pusa nao na kinkole. Abibu tala. Na utaki na Bobi na Shin. Na uti na Shin. Bobi ayo kiposa kusumba. Atali nga Mobutu na tali na bi Bobi na misu. E no. Oyebi bieke mawa ebi kinga na sumba kati. Mutuna. Abi Bobi bon makai ka fa. Siko mwana mwasa liboso abangisa na vie. Na bana basi oyo liboso. Ezanga te j'espère. Te non. Yo soki libala toko sala. Yo mo mbeta oza mobala mwasa mandefu soki ne osala ba biloko na tala ba video no. Mais mandefu pe soto balani zango pe bien. Mais bana basi babangisa na mibale ya liboso da nani? Mama Bobila Dawa. Wa mosa, wa mama veve. Mena lobi Mama Bobila Dawa ne mutabangi sanga mutaliboso. Wani. Pour tellement na bana golula ye. Nazolula Mama Bobila Dawa. Ah non, moi c'est au fond na bala ye, mena zaki mwana muke. OK. Les places. Mutu oza osana Mobutu na bato. Oza kolambela ye vina biso moko mone matezo. Ngana esi na bive, omoni Bobila Dawa neza na delay mabe abina. Yo ringuzo monsieur. Yo mwana mkebo ebiteke Mobutu na zawana soka yo kilikambo. Obebiti na bebi ndenge abina nga. Oyo bakati Mobutu ndenge azala sumba bate. Soki yo mkozo Mama Bobila Dawa. Place Mobutu akosumbela na munoko. Yango wala. Ya omoni obanga na banga sikoyo Mobutu pona Mama Bobila Dawa. Obanga Bobila Dawa pona Mobutu. Pona Mobutu po Mobutu asumbaka te akosumbana na munoko na ngai. OK. Natika Mama Bobila Dawa. Alors moi ça mi balo abangisa na vie. Chantal Kanimbo. Chantal Kanimbo wa ancienne journaliste. Wa journaliste wana. Ezaki chaque fois soki na keli banda tana ke wapi. So yem ta opesa information. Il faut za wana. Fona tala.
Elo ne bande kwa tire o. Suki na ye to njela mino. Atande nga loba ke o suki na ye bato baloba basongi ke wa bakisa. Ngande loko na zawo nzela mino kanyembo za nango. OK. Na banda o lungi na ye. Ilungi kanyembo etikala ni souvenir na motema ti lelo. OK. Na basi mibaye na linga na vie mama bobila la na kanyembo. Mais ba otikala toujours na vie na ngai. Ah ba tukala gravé na motema. Mais que c'est bazaki. Bona beti solo ndene. So za na message mo yo pesa bango ko yebisa bango ni. C'est kanyembo ti lelo. Chantal Kanyembo. Ouais na bi kanyembo. Chantal son excellence. So za na poste akoma na nyango. Son excellence, yo le baga son excellence. Na le baga son excellence. Oui. Ouais, maman, na bengi maman, na bengi ka chérie. Te benga maman. Benga maman. Ah, bon, maman Chantal, na lela au danger, banda momo nanga, na tikala ka zoba. Na ye bagate na obala nani na kansaka yo. Maman bobila dawa ndenge moko. Na lula bino, ba maman na ngai, oza ba chérie nanga avi. OK. Na lo baselo. Te, sur par rapport à projet na ndenge oza na studio, au comme na niveau ni. Bon, ba nzembu na sali lokwa na saki na dawa ba Pelé acha 1000 buts. Roi Pelé. Roi Pelé. Ndeto benga ke Roi Pelé. 9 ou 1000 t 9. Acha 1000 buts. T 1000 buts t 9. Roi Pelé. Na lo bela nani 1009. Te wana yo ngolo bela nani vio nani. Ndai, yo lo bela ndai na. Bon zo bela Roi Pelé, po lo binda ete. Te mendai na kutanga komo na ime parce que bango baza ba champion na so noko na nga déjà kibonge. Oh, Kibonge. Kibonge wa beta bale wana. Oh, ba pesa sene Kibonge. Noko na nga. Kibonge ndai baka couper ya ndai. O ndai rata ba. Mais na regrette kande po noko ndai commander chauffeur ya ambassade na Belgique. Ya onde na mona nga mabeto swana na ye. Ah, mais parce que carrière ndai bebaka bo soka ibaka couper te. Mais obiga soka ibaka couper ndai te. Mais chile lo muto te mana RDC ça te. Parce que c'est clair match wana. Il y a Léopard. Et dans la coupe ndai. Mais biso ndai coupe ngo siko ça. Mais siko biso na musique, neti nga na musique. Bona ba ko comparer nga na nani. Na Firambo kaka po Lutumba kufa. Bon, on a raison. Lutumba passé na mona mutu mo ayosenga ba poète ba kufi. Mais yoza. Ah. Abi mais po makamo wana. Tala makanisi nde mo na Nzambe. Tala. Apa na lo ba makamo na bi 1000 buts. Oyo Pelacha nga na sala concurrence na bi soki ba producteur bazali o bazala zai sénateur Boy Ozoyo ata vieux confine nga za wana ne ba bia sala studio soka le bike a produire un artiste wa ko sala 1000 chansons naza koza nazali mais non pas sa condition vieux rambo za mo te ba belé tanga ba kombola bango comme ça message yo ke pa ba ah ba komongo singona tanga su ba komoni ya par vieux rambo nga na ebika kofi na ebisuna bazade batila munda na yoke ba komongo mutila munda vieux mo komoni tila munda obeti sekete bazade te baze belé mais sikoyo omoni ba kombo kotanga batio ozomona tila mwinda Doza la 1000 Nzembo. Na 1000 Nzembo ko. Naza ku pousse na 1000 Nzembo. OK, donc les gars vous rappeler. Mais oza producteur aya. Et l'autre oza ngo besoin aya. Oza connaître ba concert net ba Didas Arena. Mais producteur aya. Aya. Ba mbongo na ba kaka. Aya. OK. Siko omo biso neza muyaka yaka. Muyaka. Omoto na bi muyaka pusa ba seka eno. Mais muyaka kotsa ba na classe. Mais lelo ba luba bangala ba swahili bana ba kuma pusa. Ba obetela muyaka maboko be ba obetela ba. To betela muyaka maboko. Yesa pesa Rocky Masamba da Silva message toloba tout à l'heure. Rocky Masamba da Silva da Silva les millionnaires d'Angola. Da Silva les millionnaires d'Angola. Na lobi muyaka pusa ba sekae. Lelo bikolo nuance comment pusa. Ba betela ba maboko na bikolo wana be ba betela muyaka. Olbi Rocky Masamba non? Rocky Masamba les millionnaires. Nga mutu nani, mutu te, mutu pa, mutu logote, mutu zoba. Pour on a besoin de soutien kaka. Na bien. Studio, c'est un studio. Mais c'est un message ici. Mais studio, on a oloba. Ayo kite. Aussi c'est maloba te? Na bi studio 1000 Nzembo, Pelé atia 1000 bi, siko to luka artiste oyo. A otia 1000 Nzembo. 1000 Nzembo anje. OK.
hein eza na imbaki nzembo niote koka matende kona ngasoko moni azui Roki Masamba kobelela ndoki tope kisite salela ki ya yo bule oyo ya salela bule na Roki Masamba salela bule na yo bule oyo ya yo. Merci beaucoup pesa ba mbote bon na pesi mbote liboso na pesa pona na tulaki trop bato basekenga ya mutuna ndenge nazaka célibataire tozala moi c'était ouais siko na komi na basi misatu ya ba sénégalaise OK na komi na ba sénégalaise buri moi c'est une grande femme il y avait 10 jours au Sénégal 10 jours awa OK ayaka bon deuxième eza penda penda na Sénégal ya za mwindu makasi ongali ngape basa mwindu makasi ah OK mwindu nelikala et puis à quatrième commune eza Marie OK Marie wana siko za métis aza pe mabele minene na sepela omoninga linga basa mabele minene mingi pour fi bango ezaka bien donc misato nazala mo mikono vivre on la pesa bombote Marie et puis na ko pesa petit nanga kiss non pas kiss mambo ya beta ka musique yeko na linga tanga communauté na tanga kiss oyo ya petit nanga waza mbila na kini ah OK mukokila kibisa kiss mukokila na ba sœur nanga na Valentine ba sœur nanga neti Germaine pour la bota na bana ba se belé sina ebi oui on peut pourquoi parce que na bota na bana ba se bambote koki bona pesi kaka kongo mobima mbote tisege na pesi mbote na pesi suna moi c'est comme premier ministre na Judith comment ça Judith madame la ministre Judith na pesi mbote mais bo soutenir na lingina senga te na ninga osenga artiste le ba comédie ba sanga to yemba ne banzembu o ezali na sens le quoi ba pasteur John ba kamba osana kisasa c'est ça ba petio na monde bazo bima wana o bazo sala ba lo ba makamuna ninga bien c'est bon c'est ça to lingi kongo na biso ebima na buzoba OK yango esili na lo basuni ekoki hein sepeli na sepeli o sepeli no moninga mais le na sepeli ko na omoni yo oza mwasi neti so libala to bala ni lobe ya solo hein ya solo ko OK bon on kaka na sepeli kana osekana yes OK donc voilà tout ça qui bon na mutunani boyebi ke ngana bango ambiance ezala kaka boye donc mutunani ça fait ba mois ebele to monani temelelo ayo talanga na plateau yango bo on dirait les solo on dirait mission pour ezala bon pour l'ambiance ya famille la famille reste toujours la famille paye la famille ezalaka sacré merci à sénateur Beke donc bola moleke belé merci à toi Pelé Tanfumu Guy Masamba le directeur Roki Masamba da Silva message commis déjà à mutunani et to bo sanité bo s'abonner kaka bo s'abonner na ba chaîne na biso bo partager bo commenter donc voilà tozala na pona bino ozala na pona biso soutien na bino ezala rara abonnement commentaire na ba j'aime o to senga bino kaka yango wana donc ba bon dimanche ba bon début de semaine to kutali bongo pona mbala sima et merci beaucoup.